Noa des ana nous za makambo so ba noa te mwana mbali siko timbate c'est au comate noa ngana salangota est-ce que ça mutu moi créer noa ah donc mais non mais non bakangela ngo batu parce que ba mélange en désordre nga mélange na za désordre ta na mélange na bundate na sala ni te za makamanga noa des ana ba sala ngo ba kiso ba melaka noa des ana so mwana okosola ta mwana bebo toxo pese cuillère kosuko so ekita nous y a ma bête, n'a jamais eu un mélange, bat bakufa. Nous t'as ça la diamba, pena nous t'as créé diamba dans le monde, c'est Dieu. De on nous sommes en salaire. Non, c'est naturel. C'est naturel. Au ligne à pena. Na ligne on pena na frottant, na ça on bien na bail. Eh oui hein, na bail na beti bière na meli brain, comme je vais, je suis à l'aise. Là ça vous na papier na au ligne. Non, so ezali somba. Papier à pluie. Somba ndeno, au plex na papier pas mandine. Faut ça na matière. Ah. Oui, so t'as na clip à poulo, moi na ba noa. Nous sommes bête. Eh oui, nous sommes makamba kitoko. Ça va concentration. Ezap na goût. Noa. Ah, sans noa. Non kaya, non musique. Moi dans le bango. Pour nga pa na chic choc le ngé, venga de spena le bona katia Picasso les Picasso zena muke wa munene na de. Alba pa bo poto zo vanda tout na ba vie hein. So répéter si to vanda biso to landi répéter musique, to vanda biso to baina biso na ba vie. Fait pena le ba na katia ndi bozala mu muto lingé pela te pela lingé. Tanga utaki danseuse. Vous comprenez? Vous êtes danseuse. Danseuse moi ya jaune. Ya mwindu te pembe. Ya kitoko, ya bien. Pende poitrine zela mine vous comprenez ce que so ba no do ba kata nga so ba do ba ngai ndena za ona za lelote ba do e kasi bo so ba kata nga ba sa kelo mo ba sa la na ko kata na ko do bisi lo mo pourquoi ngo maska ngo la tsongo mayonnaise do ba ngonde ba lo ba kiti yo bo so ka yango te ba lo ba yango pongo do ba do ba nga chaque jour na toilette ngai yo we pela lo te babi akata ote po yo zaki trop c'est les mbao ndeni bondeni lembola trop de mungwa abi yo no lembola mingi banze mais mutu ngazalaka pour so mutu oseluka bon foza na mutu mo témoin donc mutu azalaka te ce qu'on on demande mais bien hote ezeka nini ozali trop kozala mobali yango na peut-être bakati nazalaka mobali te na mwasi nazala pe kaka mwasi atikala za mobali te ye to tambola na ya tikala mona ngai te na mwasi moto otambola na to bimi na le zolo amona ngate na otanga communauté na ofula bango ndi bazana bazana section so to na ngote biso sala théâtre bango ba sala pas mundele aza suivi batala ka aza suivi na bêtise a suivi na pièce ni banaki poto sali tout talia oyo yebi okotanga nga comme non asa ba imona ba page oh di yo bana ngam to sa imo ya za humoriste abandaki ozaki humoriste. N'oublions pas les passés quand nous préparons les futurs. N'oublions pas les passés quand nous préparons les futurs. Alors ça les humoristes. Boso babi kalunga zelo mabe yo so. Ya ndenge nini ya mutako bala ya kalunga mwasi ni. Mwasi ya bala kitoko. Alinga ka ye po bombe bandi moko. Mais oui, moi sanga kitoko te. Kalunga déjà biye bakokana mwana yo komisuke ye. Kasi moi comment mo ye ba ngoma sikito ba ke bota mwana lokwa kalunga. Kalunga sko tata mwana mwana fa ba pesa endo it. Tayana qui lesbienne à théâtre Zarayo a préféré c'est un bagarre. Mais ça soit naïe. Parce qu'on a théâtre c'est qui lesbienne on a eu mon abima na été. Na yebi mon abima na été dans le théâtre on a évité. Soka zali abima na télévision. Na OCP là. Na on le ba izaka yo. Et ça ngata moi bien. La duchesse pa yeli o mabe. Te yeli ngate. Ayene na buzoba na yemo. On est buzoba na ye. Ngaza mutu ya niveau na été na muta classe na été. On se toujours à lobby. Papa Masumu, oxygène. Soyez pela belli. Toi, Koufi. Moi, je me recorde dans le groupe WhatsApp. Il y a cotisation. Non, peut-être qu'il y a Koufi de Bossonanga. Peut-être qu'il y a Koufi de Bossonanga. Il y a ça, il y a déjà. Des choses, à bord de l'anga, Bambasu na Koufa ate. En tout cas, na Koufa de Bossonanga. Il y a Koufi de Bossonanga. Neti mwana, soka zui Kalunga. Isa pour me te Kalunga la tata mwasi nae. Akoko zoae, kompa akoko zoae, bupebe ndoi.
mais bozo makamu na bino boko tsaka bana c'est pas bien bozo bomba génération na biso to bana na biso bakokoma na rancune o ba parents na bomba zaki na o ya kitoko te o ngana do baki pona famille yango wana ngana yi famille na ete na kotsa ba famille ko te asaza kitoko te tangela te mazaka kitoko te mowe kutali te na bien ba shoga nyonso na bien shoga c'est un beau gars tout fait Aleki instinct eh beauté matin na 100 mètres ba chebiso bien la ça ba cote na yo tala bien za mobile ala ta 44 aza sexy aza penza taille S nana yebisi yo de azo chela biso ba video sexy wani sexy ni ozo mona teta ndabit yango ne sexy ba balela gina mwasi Mexico ye mutabala abayali mwasi wa bakuta na mwasi ba mona na wai mwasi ndalula gina na video mwasi alula gina video mwasi mutabala yo mais oui ocha tembe po yana combien aboya linga te aboya linga na famille na lobi ngaku na olinga soka oya mabe aya pe na nzoto na bela ambasu na senga lisungi bango basunga ngate soki mama Olive Lembe azalaka te na kufa donc maman Olive aza yete bambasu noke nozo déranger maman mokonza na déranger ka mama aza mama pena mama moboti aka pasi na motema il faut sunga malade ta yoku to sango bien ce que ça lango yo lembola momi non oseki c'est ya danger nango eza danger te zaka goût mon pas il faut que ta moi sino cave elle bien et là mama bolingo ça mama love ba sala ngona love boton ba bombo ba bien non ya compte bibliothèque ba bi c'est bonbon chocolat si c'est bonbon chocolat sucré et folia kango eza nzoto moi sina yo le baka chocolat na bien c'est on nga balianga oui on me mange ça c'est la bouche non elle a ningo liambangati oui elle a goût fort surtout son mobile lingio au moins ma patate aussi ma patate eza makambu tala na minute yo diki taka mo pa lela plawana ni wala za plamo mayonnaise la mwamba non non en tout cas ils sont mobile comme en place on a pour moi na kakakai c'est vrai noko vrai noko oh maintenant ils sont fait ba phone noko basi ba kima bango je te jure ngana yebiso mwasi siko mwasi musupa ko yebisa ba musupa mona ngo ka mais faut dans moi ozo infection te kasi moi ça salité moi ça cause ka salité moi il faut être propre to ba moi il faut être propre kasi propre ne longi non moi c'est so la muna tango ki na douche premier soin faut banana osukola nzoto ba mwasi yango nzoto to ba mwasi nzoto yango nzoto o maboko dans nzoto nde yango nde lo babalela mwasi yoka babala mwasi pona liso Il y a Sika et avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada.
bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambovu. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela bato nzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala nde Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Bazwa kaka. On sait jamais. Yama mini. Tokiei. Voilà, les devoirs m'appellent, je suis Barizi Baza, monsieur les journalistes, grand et majeur de savoir très nombreux, devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission, présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur les journalistes, Barizi Baza. Alors, Vérité Plus, une émission à caractère socio-culturel, Otoyam El Rabino, invité de marque, Otoyam Apé, si ma actualité belé, pendant qu'on solo la penza, qu'on pète la penza. Moi, je dis quelques vérités. Alors, aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir l'une des grandes actrices Yambo Kanabiso, Maman Ipela Ochichi. Maman Ipela Pelisimoto, Babia Koti Makambo Italiete, Maman Kalunga, na Ans Luzolo, tout le monde Ans Luzolo a pété ma plombe, et tout le monde peut la dichette à côté, le Mastanae, tu peux la côté, Maman Kalunga, pas un Mastanae, pas un collègue, ou comment mais tout le monde est sassi, Maman Ipela pas Ans Luzolo, Oye Mouralobi, a pété na matière. Et puis la soirée, moi, ça a été maison après, bon, à lobby, belé. Donc, trop sur la peine, c'était quoi le but? Et Nandenge Marambo est commis, mais puis là, aller à Soubongwate, pour Kenda Selemba, Mingi, Bamba Sunaye, Bamba Kambo belé. Oh, deux à illustrer le monsieur, pas partir la vidéo, on a tout le monde, Mike la dichasse, il pas pété ma plombe, la baby, ça va faire belé, à Lembola. Maramba qui lesbienne, Maramba belé, donc trop solo en awa, alors Bobo Kaba télécommande, parce que ma mère peut la haye, peut n'a pas le balissus pour y a le beza penza. Deyo, merci au Azasi Mabilili, merci na boss Amboka Yannick Chamba Godson, Monica Makambofi de disque, Gaël le fond de Maman Bonheur, Shekina Vumbi qui te copie taille, tonton Jerry à la merveille, chers parents, félicitations pour Nana Yaya, grande fille, et ça le penza très bien, et merci na bébé Seignol. Maman na Kenaya et merci infiniment na Malik Arafat, Jules Monapoto, Geto Kamazi depuis Montréal, clin d'œil spécial na yo. Mafso d'accord nanga. Font la mission pour dire déjà bonjour et bienvenue au Chichi et la moto. Bienvenue, hein. Vous soyez bienvenue, merci. Moi nous a l'air fatigué. Non, ils ont posé au van. Bonne santé. Santé, ça va bien un peu plus ou moins, pas plus que vous. Ça ira un jour, la pluie tombera sur la terre produisant la nourriture nous donnera la santé. Ça va bien par la grâce de Dieu. Un mot gentil là-bas, en tout cas, je vous aime tous. Infiniment, surtout maman babi, maman de Fengonia. Kitoko wapi babi o simbi ba mama, c'est ko simbi Mobutu. Toujours. Masia na robon moroto ko babi iyongi. Voilà, maman Pela, ton côté la mission à vivre à Sigé parce que Babio Peli c'est pendant moto, mais tous ont à moi ciment par rapport à l'isolo à moi parcours on a bis dans bal bosoto yamba au penza alors to profiter penza oh yo zala banda kana no yamba ngati banda kana yamba ngati programme ka rata o c'est que yo no beno rata na yo o rata na o chichi na ngati so benga mi so benga o chichi ça nga faible maman Pela kasi et Pela moto Pela show ah o yambi ne mama Pela da o chicha zati parce que chicha ya mama ko ma double o chicha za faible po o chichi non la xima lili kimia. Ok. Donc nana kitete nana de kombo moko eza sali matena mokidi. Nga moko naza ochichi vedi malili. Le kombo ko ochichi de malili et puis mutakimia. Ok. Naza moto epela. Ok. Siko yebisanga naza chaud, naza froid. Ok. Donc so nginga na ya ala plateau. Fuka mutu moko. Voilà, epela. Epela voilà. Et puis là, théâtre, on a le lingue boni. Le théâtre, il y a un peu de temps, il y a un peu de
Donc na wita pena na ndako na biso na l'équipe par église na zui matière na église na longo na église na kioluka groupe moko boye papa Masasi mutabenga aka osa spectacle mona Kingabo pongo na natif à Kingabo penza. Donc aka osa spectacle mona Kingabo wana ngape na kota spectacle nde amona fi moi kanga kitambala bona mutu abandi ko boaka ba jeton ko boaka a jouer spectacle mo boaka ba jeton na mama mo avandi ko tiki tambala bu bon na suka na ngope azelisa inga na ye on a sepeli na yo ukota na groupe ba no sate tanga bibi ngape na sala théâtre en église apesa nga adresse na ye na bon marché na barumbu kota commune wana na kende ko kota na kei kuna na komi jour on a bungi na ngai na bungi adresse na ko kende pas grande scène nga za foot na lingwala netango na komi kuna na mais bana bazate ndenge bana bakita théâtre ndenge naki kolanda bana place bakita théâtre kwa yaki baza kuni pa vieux Masasi au contraire baza na groupe mobo ya lingwala Sakaroni théâtre ndenge na kota na Sakaroni wana na bandi na Sakaroni metteur en scène ozali na Sakaroni abia non namoni oyo zali ebongi na ba groupe ote azunga senga transfert na minzoto wela et pas vieux goura mbele mondo tagar vieux libangi minzoto wela deuxième version na écoute na minzoto wela na kolonga minzoto wela na bini na salbo perette na kolonga kuna na ekene danseuse na pire bakuba lakini bini danseuse donc vous avez pas danser na ipo mu danser artiste complète oui na bini na pire donc luketo pendeni atapena te luketo ezati le ressort tikolo ba c'est photo mona ngo o mona ngo apike ba o mona luketo ba yo o mekana nzembo ni na yemba nzembo nyos na tema na bina to bloqué voilà donc na ekene na pire bakuba na pire bakuba nde na ekulunga na pire bakuba na ekota na sko na chic choc luingi mais pona na chic choc luingi mutamenga papa Moselu wana pire bakuba tona ba joli bébé ba kamuke biftaka ba Florette Mayele ba Zizel Tsaka Louvisa la danseuse vraiment tout ça ba nani Agnès Nema wana na pire ba benga mamelo na ekolonga na pire papa Moselu tokuta na voyage mo fait to ki nepoto tokuta na papa Moselu sko na kopo wana dans kopo ngo zonga na minzoto ndi na ekokende kuna tokuta na papa Moselu bi biso peut-être on a besoin maman na groupe yaka nan yaka lendi apesa nga adresse na eko ya lendi na chic choc luinge ndi na bandi pe maman ko na lendi na sali test mardi babina yaka maman ya retourner na kuta on a 22e épisode on a tourné maman on a pesa makambu bien ngalo sabi kombo na epelanga bi moto itikala bongo tilelo onaza apesa ko kombo epela poanya mona kika ndenge na joaki donc façon na kota na scène na pele maman ko epela d'ailleurs comme on a les autres ça moto c'est ba mona moto mo boya et ça brille quoi donc on a moni kombo itikala epela na banene ils en 2001 donc voilà ce que place de roba carrière professionnelle no peut-être banda qui bien na chic choc les banda na chic choc wana ndi banda na ukuta banane kuna nakuta presque batutu bazala na chic choc mais ndam nakuta Jani Fai nakuta ka Pofirenze nakuta Sami Mokili nakuta ki Masia Nyembo ya Zaza nakuta Koko Seigneur Mami Jokisa Zizi Mondeke nani Chantal Pau comme ça nakuta ba fibe Nadine Motorola ba fiba zaki belé mais ya ba Kadogo ba Dila ba fiba zaki belé mais ya ki penza o sampoza ki penza place na biso nakuta na fio zako tu na tonalité ya ba mongo pe kaka mais ngasko na yaki na ye penza tana na uti na minzoto na uti na ko sala perrette de théâtre chanté donc nazali bien taillé bon ça neni théâtre chantant mais no imandeni par exemple mama boni loboko na litama boye soki omoni boye mama asiliki mama loba soki na kosi mwana otika nano kotungisa ngai
tension nanga ezali nano ya komata ye bino moko boyebi makambo ya tata na bino mama lembisa nano zuwa ye tala ndenge nzoto ezali kosila yo nazali kokondo mpo nazuwa te nakufelaka nde edikation na bino mobali mobimba avandaka na ndako te wapi ntango akoedike bana ye soki ça va. Donc, moi, j'ai un message, madame, maman, se plaindre. Donc, toujours jouer. Voilà. Moi, zolo bazali na lo litama. Ainga sko tellement vanda ki na souci, mobali nanga vanda kana ndaku te. Tango nyoso kaka kema tanga puis so akema tanga falala. Mbongo na poche zonga raté. Est-ce souci ya bana ko éduquer bana ndé ngona tozo sala. Chanter. Voilà, mais on s'adapte facilement ko longwana ko yemba et puis ko yasko na maloba. Nezaki facilement parce que nazaki nazana artiste. OK. Donc nazana pour na ko s'adapter facilement na koti na danse. Oh quand il est à l'aise ma to bini le kolomoko à gauche na bini na sali opérette na sali opérette non ça na comédie. Tozo bina ba mafura ba zoué tozo bina na ba mboloko. Ba vieux goût rambe le monde ba papi donc ya mwana sali peke non na yemba nzembo na côté la studio. OK. Na sala nzembo na mona kiango oyembe ba maman je crois. Oui, na yembe voilà, ba maman. Voilà, comme morceau. Tu go morceau. Non, on peut s'opérer en haut chat parce que voilà, pas de problème. Parce que moi j'aime beaucoup les mamans. Na yemba ki nazwa ki moi message na musique ya mama Tchala mwana nazwi na maloba baloba ka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation alisko na sali yango esalelo komoko émancipation de la femme ezali kofungola basi nyonso banjela ezali kopesa lokumu nde na bamama tozwi ya biso chance o bopesa biso kilo na nzoto tozwi ya biso chance o bopesa biso respect la femme sage bâtit sa maison éduquer une femme c'est éduquer toute une nation laisser les femmes travailler et gérer on aime na kepela ana oyemba na ochichi laisser les femmes travailler et gérer elles sont aussi capables de faire ce que les hommes font. D'abord, on a pendant na clip non quoi. Maman a qui non les mamans d'abord faut donner respect bien à ma maman. En tout cas ils ont cinq faut sa maman respect. Idée oyemba yaki pour ne pour théâtre ils aussi ma. Non, idée oyemba yaki parce que na witari dia na minzoto. Ah d'accord. Donc on a yemba na minzoto na ngi ko yemba yango. Donc nazo yemba na saka théâtre parce que na tika théâtre te na saka théâtre nazo yemba. Voilà. Et nzonzi siko epela yaki ndenge nzonzi siko na yaki nzonzi bazali ko zo bactérie ba makasi. OK. Nzonzi ntongo na koti na chic-choc. Na sali pas même un mois. À la vidéo là zakate. Je zaka na kuta la vidéo la sali 2 jours comme ça, ngapi na koti. Po dio na bien mandoza. Mbamo et sali dio no sala ki penage non suka na couple et puis la vue de loin. O bat c'est pe la sala boucan ti le bat baluka. Baluka ka couple mais zo zonga na parce que to tourner mi mikolo naï. Ah d'accord. Vraiment. To tourner trop naï ba côté kuna mukole. Voilà. Donc nzonzi yaki tant on a côté na chic-choc luenge. Damien di Monique les ba nzonzi na bandite po biso batoto bana ba débutant na nzonzi. OK. Damien di Monique na on a sali un mois na chic-choc. Na koti na ina makamanga. Damien tant on a côté na chic-choc na koti lundi mardi na tournée. Na witi danseuse. Na koti lundi mardi na tournée zaraté. Or, il faut répéter, il faut briefer, il faut aller les pièces en Hollande. Donc, briefer, on va à niveau, parce qu'on a déjà bien taillé. On a passé ma cambo. Donc, dans quelques jours, on a gag. Gag à 5 minutes, on a les demi-film. Gag à 5 minutes, on a au moins toujours joué dans Batasia là, toujours joué dans de feu sans souci, on a Vienga Dios. On a Seattle. Donc moi c'est à côté de la carte bagage on a épela. Ah, vous appelez épela. Vraiment parmi les leaders donc on a déjà. Bah tout le monde va chance de tourner bleu quoi on a. OK. On a les gars à antenne A. OK. Donc dans un déjà. Nous avons makila ba leader. On a peine leadership dans les autres. Pour bango ba kotika nga bote faut ba boire la bokila nga ba soy.
Exact. ezwaka mpe chance mokolo mo boye vs asimbanga boye na lipeka ebeta danger na kati esala bato makelele ndeni mono eka sikoyo komo osimba ye na kingo boye ezali nini wana beta cuire mo ya jipe boye na buti de moki danseuse ezonga donc yango esala mpena donc kanu quoi donc leadership tikala nde na ye na kati wana kaka vie limoneke na ye aye pa vienga de sabina na besoin na sesa film moko awa ya box mais faut toujours na mwasi na koti sika bamami jokisa bali bazizi bali vienga de mama na lo akobosa na jamais bajani bakobosa na jamais bapo bakobosa na jamais vienga zo atali ba fit tu ba laki wana abi mutako sa film o fulpela de fin ça on est na string nana taka string apamba ndenge kati ya box zanga bite ngamona bayata ba couper moi minene wana na sali box te balata ba kilote moi minene bo en tout cas cycliste te ba kilote moi minene peneza na élastique na voilà esali ke oui baponinga na kokota sika baponinga na film wana babenga mutabakisi mais ba fona za mutabakisi na ba kamukini ba nouvelle ba kinini bakisi ozalaki na mpende ebele nazalaki nde artiste bien taillé po vienga jo sabi bioso nde boza moto auti na ekole a makasi loko epela te parce que epela auti na minzoto ifale ezala base ya ina po minzoto ebimisi bacomédien ebele ebimisi baacteur ebele donc moto nyonso aleka par minzoto so oyoki tala ekwa masasi omoni nga azalaka makasi bongo kai minzoto ti lelo tokozwa nani oyo zwezwe azalaka susu te mais so tozwi tokotie na 5 au moins kaka makambo zwezwe apesa po na uta na école de école ina fallait avant ya ina ezala ezalaki nde minzoto po à l'époque wana ezalaki nde minzoto welawela voilà donc na uta epela na école batayaki nga kitoko makasi donc nakozanga bamoto te moto nangi ezalaki nde mosala voilà donc nasali pièce wana ya box wana bazwi ngai batindi nga na stade toke na stade bapiki otikanga na maboka baboxer oyo bazalaka katange oyo bavandaka na stade kamaniola balalaka wana balakisaka bato box bazalaka bakitikanga na maboko na bango ke balakisaka nde babetaka gauche droite mpo na filme ezala ya solo baprendre nga mwa 2 semaines nayebi na mipesi bateleka souffle ocomprendre babi mama tosepe nao oza mpe na volonté en tout cas tolingi toforme yo parce que tozali na fille na biso moko mpo azala obunda akenda boye aza koma teti tolingi toforme comme ça bobunda na ye bapesanga chance wana bacoach ibengi en tout cas tesalela oti libengi oyo ya box oya box oyo bale te oyo box aza na komi na kini baye kozwanga mpe naobetaka yango bien tana na manzaka naobeta gauche droite kitoko bien na fente pe na longo na hyperkit kasi otie te me topusa kiti te mais fona mekani oya baplace ya bien polo ya bien awa tu baplace akotisa baplatetana leo na se naoluka nde mutu nini nakotangisa pena nakolonga ata 14 dents naonyata bien nasolango makasi papa na bayebisa nakotisa biloko wana tosali mpe film yango nga sikoyo na beti ngadios tobune na ngadios nga sikoyo na beti ngadios to na beti ngadios nabimi champion comprendre à cadre film voilà na ipe ko sa sous film mo ya box boya ya Titi Kalu na saki ya muzungu au video la utaka pota pomper ba parfum boya ya lingi soloté ça apé mbongo voilà na joie pe box donc na betaka garçon za boxer ya solo pour les sous ya théâtre ou tout ça na ngadi azati OK pour na siko bazwa ki non bon botande pe la longo la gauche droite ba mona pena ba sepe la fort ba masa nga ba zena la guerrier ba et puis là, on a fait ça 5 minutes de silence. Et puis la moto. Aïe. Masia na robon. Nicolas ba benga nga masia na robon. Moroto koso. Ti yango ezaka follow bakaka. Masia na robon. Moroto koso iyongi. Moroto koso iyongi. Iyongi za ifengonyati. OK. Ifengonya. Iyongi.
Voilà, et puis la moto, qui m'a dit cela parcours, mais est-ce que nous comment dire au Sangana Siko par exemple? Quand c'est parti, on a parti à Damien Dimoneke. Voilà. Tant que Damien a commencé à faire production. À part on a tout ça qui a box à ça qui fait la production. Damien ce que tout comme ça na Damien. Tout comme putana na ba 7e bagarre, ba Zena la guerrière, ba Ibakata, ba Via. Donc ba Mimi, tout kutana biso sur tona. Tout ça là. Tout mon appelle Titi Kaloyer. Tout comme ça na Titi Kalou, major paye. Tout comme ça na major, né comme ce que ba producteur ba comme Goya Ibele. Tout ça là. Ndé na kota ina groupe Nzonzi parce que nazaki na musala na nzoto ezaki na nzoto et puis na chic choc loyenge biso na tozaki kangana video na Janina po bato to sala Nzonzi makasi na kata chic choc loyenge. Vous avez peut-être sollicité, il y a trop, donc il y a même trop. Donc équipe wana ezaki ko bima na chic choc vient ngadu ça va na poto abi mais na va na poto na tali na kata groupe na nga bactère bazo briller na kata Nzonzi et na kata groupe na nga tout cas via sepilaki. Voilà. Et là on est les gars entre eux na vient ngadu au ba biko ka répondre ite. Te lote. Nga vite on a problème te. Ba audio e bima ka wana o. Bon vieux azoki ka mutu mo très mo ba ila ki kaka. Te vieux kata te. Akata ngande. Même audio bima bon e pe na ba kata eso pa. Nga sikoyo Janite ya Jani Fai Mobutu te ya mtabaja wana te. Wa Mobutu respect. Mais on aura beau jongo mo le belani. Na seka fort. Mutatine na ku chachi. Abiro na mvia lobi. Ça bien c'est pelté ngabi bon. Tala vie azali na e ba vandeli wana ba otune ba question bête, je pas zo loba na e. Pour nga pa na chic choc loinge, venga de spena loba na kati ya Picasso zena muke wa munene na de. Alba pa bo poto zo vanda tout na ba vie so répéter si to vanda biso to landi répéter musique to vanda biso to ba ina biso na ba vie. Fait pena loba na kati ya ndebo za na mu muto linge pela te pela linge. Tanga utaki danseuse. Vous comprenez? Il y a danseuse moi il y a jaune. Il y a mouine, il y a pembe. Il y a kitoko, il y a bien. Pende poitrine zela mine. Vous comprenez? Ce que so ba no do ba kata nga so ba do ba ngai ndena za ona za lelote. Ba do. E kasi bo so ba kata nga ba sa. Quel moment ba sa la na ko kata na ko do bise le moment. Pourquoi ngo masque ngo la tsongo mayonnaise? Demain on débat le bakit. Yo ozo ka yangote. Baloba yango pongo. Donc adobanga chaque jour na toilette. Ngai yo we pela. Ono Sami Mokili, asa Mokili bogara. Sami Mokili ki pena boga mobile. Mobile nzela li ya nzela suki. Ba fossette. Kingo mwambe. Boga lisusu siko azaka pena ba mbongo na ye. C'est kuna pas za ki bonne. Azaka kitoko bon so za litama kitoko bon goza jenu mabeza ko batu mususu za mabeba na mato itina ba mekoso. Papa ta ba large for donc azena boga parce que na zebe na mbongo na bon azoka ka temps ozo kitoko na ye na ba toilette ya bar toilette on peut toilette na ndenga ya kuki go ya kulo dimba ko ozo ngati na kulo dimba ko sanga pe sinto bimito protéine hotel les belé na kasa via frappa en frappé na ndeni via frappé ndeni via be nga miss bon ata mo epela yo de poko ta pena chic choc kitoko jaune bon ata mo asimbate te kasi koza maele te koyeba oza et wana ko sabiso bon est-ce que yo lobaka oyo ko loba salaka ko loba de so bakatanga ise na mumi na vrenzene mais bakatanga te po na ko pesa nzoto na nga bakatanga te na yibulo te babe akata te po yo za ki trop c'est le mbao ndeni bondeni lembola trop de mungwa abio no lembola mingi banza mais muto nga zalaka pour so muto seluka bon foza na muto mo témoin nuko mutazaka te siko na ndima onde mais bien on te ezeka nini ozai trop kozala mobali yango na peut-être bakati nazalaka mobali te na mwasi nazala pe kaka mwasi atikala za mobali te ye to tambola na ye atikala mona ngai te na mwasi moto otambola na to bimi na ye walobi bon Anse Luzolo amona ngate na otanga communauté na ofula ye bango ndi bazana ba section so to na ngote biso sala théâtre bango ba sala pas mundele aza suivi batalaka ye aza suivi na bêtise a suivi na pièce ni banaki poto sali tout alia oyo yebi okotanga nanga komo non asara ba imo na ye ba page di yo bananga mto sa imo ya za humoriste abandaki ya kozaki humoriste. N'oublions pas le passé quand nous préparons le futur. N'oublions pas le passé quand nous préparons le futur. Alors ça l'humoriste
azali humoriste boyo ki okota na makambo kalunga etali yo te kino kota mais non ngana ngene kokota makambo kalunga te nde tosala émission boye ndenge poser nga question na répondre te voilà siko question opose nga ke mutu mo azofinga muninga na yo azofinga mwana mwasi mama kalunga de respect vous comprenez parce que tant yo zui audace ofinga mama na yembe na ba mama do pesa ba mama respect ba mama nyonso tolo ba mama bino bokumba zemi mama nda botaka mobali na bota mama te mama kanda bota mobali siko yo zo finga mama siko tant yo poser nga question si vous en avez besoin de répondre te faut na répondre yo alors na ko sepela te non na débordage te asaza kitoko to tangela te mazaka kitoko te mowe kutali te na bien ba shoga nyonso na bien shoga c'est un Bogar, tout fait. Allez qui instant? Eh, beauté matin. Beauté matin, dans 100 mètres. Vidéo, bah tu sais bien là qui ça va côte na yo tala bien ça. Mobile là ta 44 aza sexy, aza penza taille S. Nana ebisi yo, nana ebisi yo. De azo chela biso ba vidéo. Sexy mani, ah sexy ni. Ozo mona teta ndabiti. Ah, yango ne sexy ba balela gina moi site. Ah, Mexico. Ye mutabala. Abaya moi si wa. Bakuta na moi sanga ba mona na wai. Moi si ndalula gina téléphone na vidéo. Moi ça lula gina vidéo, moi si mutabala yo. Ah mais oui hein, au chat tembe po ya na combien. Aboya linga te akoya na famille na. Ngakuna linga lobi ngakuna olinga soka oya mabe. Aya pe na nzoto. Ande na nzoto. Bokuta na pa bien. Ayaka kisasa babata ya. Ya osimba ote yo lala. Ngala ko simba. Oza ba toilette mabe. Ngana lala na place bien papa na ngai nanu avant na comme artiste atonga biso maman na palin abota biso 9 chambres. Na 8 ans na famille bongo. Papa na ngai ki proche ya mokonzi. Papa na ngai aboti ngai nyaso no manga que son âme repose en paix. Papa na ngai na tika mo na polo te na tika mo na chemise. Il était toujours en costume. Mon père, moi na bongo siko lala na famille ndeni. Na baba tozalaka TV ba ta chebiso. Ah, tu comprends. Mais c'était dit soza tembe va. Na Kingabo kuna ba fin fond, ba yo na fin fond na Kingabo. Na fin fond te Kingabo ezana limité. Commune à limité. On sanga fin fond quoi. Yo le comme commune présidentielle. Ah, ezalaka déjà kala. Pour tu secret de le père azaka déjà na limité. Voilà. Oui, ça ngandé. On dirait pas au chat Kingabo le roi comment le roi commune muso or kezana. Eza commune eza quartier na kata limité. Vice gouverneur Jekoko Mulumba avant na Kingabo botama na Kingabo fin fond ngaku de place muso ozaka na Jekoko na se biso za le bois likolo. So peme na prince. Jekoko na se. Kota point chaud. Biso to kota point chaud. Jekoko est-ce que vous pousse na kunga? Parce que na fin fond wapi. Na au préféré na va na fin fond que na va na place ya uta. Ya uta. Ya uta. Ah ça on dirait makala. Makala. Mayo que la on peut se Basi na rabon moroto koso. Eh bon zo pena makala oso sona limité. Taka ba kombe sonner no bien te. Et sonner no bien te. Nga limité na boto na limité. Na limité. À ce moment on n'a pas si on a balé la moisse na. Nazala te na mona tenga na ebi mwasi mutalula e poza mobala sexy. Poza iko longola bilamba tiki men koso libanda zobina mwasa luli ala sepe na mobali oyo abengise na poto akekuna pa bali e. Oui hein. Epela. Oui epela mutolo bano bongo. Zobanga te ba oya ebele. Na ko bange lokote. La richesse aya te je m'en fous. Bo bébé si théâtre atamo. Na ko bébé si théâtre te pour ça leur cotisation ba mbasu na yo. Eh, c'est que bon batinde la nga ba. $20. Ya tinde lote. Ah, la chita lo bien ngo. Te batinde na $20 te na mona te bon ba na poto ba kotina $20. Et na préféré mizu te. Na préféré moi si ki to lo kwa mizu. Mizu apembe na bangwana ti. Apembe na bangwana. Mizu atinda $50 bon batinda $20. Et muté muke. $20 pour sangani. Te na mona ngo pete. $20 pour you. Eh ba ko tinga te nanu na senga bango pete. Bana ba ke na pe so ipoto ya basi ba mima bango. Non na benga yete na to so même pas na téléphone. To benga na te na kinde to zo sola. Ngana lia mbonga 2 minutes, na lia mbonga Jésus de Londres. Nazo reconnaître parce que ya na maboko na ngai ya ndeni zo amukana o sauver non. Bako batinda rien. Tala na poto msuba sala te ba saba. Ah ça sala ya raki. Masie na robon wala mbonga banati. Ala sima bana kuneza contribution bana bote belé pozo akangsa balart. Yebite. Aya yum to sala na oto za journalière na poto so copé ba bingu ki sala. C'est moi 1 mois 2 mois. Maintenant c'est vrai. Bana poto ba oyo kanga ba imam na oloba. Poto za lola te paradis te. Poto pe bombo te sila te bana ba kenda poto changer. Et comment mabe comme poli ko na bango. Ah mais oui hein.
2 minutes à Olobati, 2 minutes à Oloba kuna na pota tombo qui m'a bé à se péditer pourquoi ko Christmas ba maman ou ba personnage de quoi biso ko sakana biso. Boso babi Kalunga zelo mabe yo so. Ya ndenge nini ya mta ko bala ya Kalunga mwasi ni. Mwasi ya bala kitoko. Alinga ka ye po bomba bandi moko. Ah mais oui, moi sanga kitoko te. Kalunga déjà biye bakokana mwana yo komisu ke ye. Kasi moi comment mo ye ba ngoma sikito ba ke bota mwana lokwa Kalunga. Kalunga sko tata mwana mwana fa ba pesa endoit. Na préféré Angelou Jacques Marie de nani. Na yebi Marie te. Na yebi zo Marie maman na Yesu. Mais en sabi oboma libala vie na ya bo. En tout cas na yebi te. Olembo la Marie olembo. Na yebi te lo lem na nga yango. Tala. Olia asumu ngwate. Peut-être yem ta lambe langa. Na kitambo place ninga zo ke lambe pa na bango. Nga kitambo na lambe pa bango. Taka mtana poto na idea olia ko somba dendo ba tie pipi. Njoka ndi alia yogurt bando bando olia yogurt ta poto ya kamnene te. Koma yogurt episode ko banana kini. Biso to kota ba maison ko ba sedek ba papa nga ba somela biso ba bilamba ko na sedek ma biso ba kota ba sedek te ya ke sutuka yogurt na poto yogurt ezala na ngwa eza yaourt parce que ya poto ya différence à moi malili na robo malili nini malili nini ya supermarché nyonso te za na ba frigo ba tshaka biloko malili na kati ba frigo ya li yo ngwe sanga so ke soma na supermarché ba peso ya moto uza malili Uzamali na yebi bangote Eugénie abayo ba yebiye boy bongo mwazango na balela yewe na pesa mo libala wapi na pesa mo libala balinga ke na boy bango pour Eugénie ko linga otaza mutaka Eugénie fia catalogue olinga onde pourtant on est Eugénie za fia catalogue bongo bazali bala catalogue te hein tout la vérité toute la vérité na message Eugénie olinga bango Eugénie ko za mo sinanga Eugénie mama bana mo sabatu ya tout banga makam kotanga bakoma batwa soka Eugénie soit landeli est-ce que ya opesa be preuve mais yo zo banga te pa ba kisoko yetu ya ma na zo ya na nzoto na obangete so na kokete na obimsanga bandeko so na kokete so na koko bunda na ite na obimsa o bunda na mais bato be ba ko na yemi ba be pourquoi bo déclencher guerre bo maman papa non yene muto a déclencher ba guerre parce que a boy conseil ngana les gars une émission na finga kete na lobi conseil na lobi na théâtre comparé te surtout shoga za boga ba che ans ba che shoga a yo te mate na poni Gino la lisusu na baxi Gino na ngo Gino aleki as aleki na munene aleki mais je te dis non o mena le mama so yusko tala ba na so nga tala ba baba kamana nga to vivre na bango temps ebeli to voyager na bango to wala bi biso to voyager na point noir ayi to voyager na point noir qui va solo penda ka kuna na voyage yina sutu ki vete ka moi $50 moi sous Bayeres nga somba lo pang na mito 13 ans so yina pota sai 13 ans c'est a valer mon mbongo na lo pang alors so na zilo pang na teka na ki poto seki na umi atina nzela na préféré pota bien na ki na compte boulot rara mama lo pang Bayeres na radena mbongo tant na bela ambasu na senga lisungi bango basunga ngati soki mama Olive Lembe azalaka tende na kufa donc maman Olive aza yete bambasu no que nos autres déranger maman mokonza na déranger ka mama aza mama pena mama moboti aka pasi na motema il faut sunga ako sunga pas na motema bolingo sunga batebela vangai batebele mama sunga bango mama Olive côté so makambo bango no surtout azaka ba epela pourquoi panga de ya yoka motema pasi neni mama Olive sunga ngande mama Olive sepende mama Olive yambanga ya sepela te yongi fengoni on a mo roto ko sana zéro de maman fa sala ngoka parce que za maman motema la asana na batebele kana ngate batebele mama zo salisa ba théâtre ba yaka epela de maman tika osesa batu pona yaki na poto na sima mwasi pourtant on ici là te so poto bito la dans nzela poto to la na place ba vana mo so pe ba na te va munene ti aote mais ba zapela poto no ba so mpe ata ba ndako te ba la ba carte munene la futa carte bleue wana carte payée o munene la futa ba mais Kalunga sanga sai pardon pour Kalunga déborder la sai na épité soki ba beba na ka faut senga pardon obiso ko lobi mabe faut za conscient ba tena ma melimbi sanga pardon de mute ezanga yi faut ba pardon senga pardon pour mes années faut senga pardon lo bebele te tala azolo bana epela mazo sanga sabate belé à théâtre a obo sanga ke bato belé azolo bana bate belé bino bate belé bo sala bato no so tomba oyo na plus réel ba on se pénété mutayana ki lesbienne à théâtre za rayo a préféré c'est un bagarre mais ça choix ye ngasko na théâtre c'est qui lesbienne on a eu na bimana été na yebi muna bimana été na ba théâtre na yebi te
soki azali abima na télévision na osepela na oloba ezaka yo esangata mwa bien la duchesse pa yeli yo mabe te ayelinga te ayende na buzoba na ye moko bona ya buzoba na ye nga aza moto ya niveau na ye te na moto ya classe na ye te na moto ya classe na ye te toza na kini toyebani yaya tala zwa baimage ya kala mo baimage ya kala bateatre tosalaka zwa série babilomo eza na katikati wana obimisa olakisa bato botala kala ya bango bango moni bakala na biso lakisa na tv omoke toa ndemo te tokokona te toa niveau mo te toa niveau mo te ngai uta na bonne vie mizu oyesie te na mwana bonne vie mwana bonne vie je te dis osumba no les gens ba toilette bien yinda sutuke toilette est-ce que vous connaissez la télévision dans ma toilette muto azo vivre pendant toilette c'est quoi est-ce que toro ya pe lobi to non pas na auto filmer non toilette en menga na zake non lo pangu na ngai combien de fois na ko somba toilette te combien de fois na ko suma na toilette te combien de fois yeso suma la toilette bien foutela na ko sube pas na bango nanu moi je veux voir c'est pas na bango pas ba botailler toilette ni ozo salela peut-être abongisi est-ce que pas na bango on les anan. Mais on dirait que maman babi on dirait na vous avez un problème banaka là. Non ngaka na problème mututi. Era kina kabela kote. To na utokuta ni wapi? To zala ba camarade wana tango na bazwaka te. Moi ko zwa mukio na bazuna sima mutu ndeko musa bango yongi. Esa bango ifengo ni ame bazwite. Ba ba ngaba bosani bino ba camarade passe. Ay bo eza bongo Ba bosani biso. Pourtant to zoke ko ba voyage. Nga bozaki yo ye Tota ma pena na minute mais ça to kutani tous ensemble. Hier azalaki 2 minutes azalaki Pouloulou azalaki Gino là Christian Shoga. Na la duchesse. Na duchesse vraiment minute. La duchesse pena na clan pena za minute za moi musique na biso. Mais pourquoi ne pas peut-être bien ta président Calais pour fonder ta base? Non, pourquoi mélanger toutes ces choses là? Pourquoi Calais baza mamna zo sala c'est Calais ba yo l'équipe bango na audience to boza. Bon, tu as habité. Ça fait déjà combien des années? Ah non, gars, l'équipe en audience. Gars, l'équipe en audience. Dans parcours, tu as mis 2000 ans, donc on a tout l'année, on nouveau-né. Voilà, et puis là, tu as dit que chute, tu as habité à l'Iro, à Marambo, et Rokende Boy. Quand tu as appelé un saïe, ma belle méchant. Non, ba toucher na mwana na ye ba toucher mwana na ye te ye moko mutu na famille ya kosilika au moment ba toucher moko mutu azo toucher batu wana eza batu azo toucher baza ba personnage bazali lourd akosimba bango te so azo mona bana na ye to mwasi na ye bana valeur abo santé bato sama ba l'équipe famille na ye na valeur pour biso beto na ba famille so to tie ba famille to te mais le côté famille na poto biso ba famille na kini so to bisi bango to leka bango kuna na poto elamba oya na ngo eza ya Turquie. On est maman monté à poto griffe là tiko le kepela et na lata non ma casse don na mutu ne ngazana biki non et puis la maman o lata pena non ça perd et moi c'est mon lata moi pourquoi bien les pour na lata comme des garçons vous mona comme des garçons ngali ngana nzoto na ngona libanda te na lata pantalon mukie eza na galbe mukie te pantalon zandu te non préféré na lata pantalon mo munene ya gaya mo bana lati agaza ipi la moto nzamba ba mama carence. Il n'y a rien, ils ont des taga aux autres préférés où c'est qui battu. Donc, moi, trop. C'est à bio de l'accès, pour y avoir ça émission dans le salon. Non. À ça, là, à ça, là, malax, la carte, bon, tant pis pour. Voilà, ça concerne que y na biloba loba na ye, nga pena sur la landa. Et suis non ça le bien mo toucher ata le côté le bien équipé ata mon côté ata chu abikata là iso yo lembola te na vie tena ko katele la ite pour ensemble te nakata pona ye nakata ye nani aya bani ba sa ba chirurgie ko sa chirurgie pe monoko bo mnoni za mabe te ba ye sama mukine chabo yo na facilité ba pichu lo ba bien yango na bifa sa chirurgie ba pichu non. Et la moto, voilà. Équipé ngate, ils ont concerné hier, n'a pas comme n'a pas lobby, mais aïe bara, eux azo ça là, écoutez cher. Et puis na minute tout va vous écouter, bon cher, pour tout mon misère oinda. Ba maman nyo so basiliki. Hein? On imagine ba maman basiliki na poto ba ça ba direct. Benga yet, le bani kuna poto ne benga ta mo na poto bani kuna ndeni. 2 minutes za ko silika na télévision na pona na poto 2 minutes siliki mabe. Mais aux autres, on touche la duchesse pour éviter la duchesse, après ça, on peut pas copier belé. Après, la duchesse. Merde.
ozobanga po surtout yenda yeno mababi epela kanga mbanga yo so meki kutu da dichesse yaki azowela wasana biso ba direct biso wela te awele point po kanga na ba star asan direct na ba star to biso na en plein de boulot koka nous attendons à quasiment à sanga pisa ba star ba mela pesa mais nazo ebisa vrai non na ça biso bongo di yo bando bete na masolo oto ngana wa biso ngana vivaki na epte so akaba dehors mais nga mon te non ça n'a pas le bible ma vérité que entre bien na bon la vérité musu se zebele to ko lo bate c'est bon pe bana ba vérité ba bomba ko lo bate so baza makasi ba bimisa ba vérité so batandango patana ba vérité ba ozanga mambalo ba no kosa mambo ma ba lo bana e mambalo puta eta moko ya solo ezaki mais des choses ba bo grignotana entre bino na bino na ye na kina pe na ndeto zala ipena na kata indusa na ye pe na ko ba ipela ndi to grignote boboye tena tuni yo akokai ko lo bango nanga so asala nga sala batu mususu ngana grignotage tena gratana te po bo grignote nga za epela na pene pela moto nzamba ba mama j'étais leader à mon foudé mama wemba oko ba kombo ba niveau ba kombo na nga ko sa grignotage na bango nelo ni bana na luketo pour son tout donner du temps dans le long toi on va goûter chacun son goût hein jusqu'au bagou nous chérie non chérie non que bagou non so mes goût non ya mobile to ya mwasi non mais ça on a si quoi il faut vérifier il faut le colanda voilà au théâtre tout la carte théâtre nga carte théâtre na tika olinga mobile ouais pour nous considérer bon le quoi mibali na considérer quoi bandeko parce que tout ba na carte na biso pas de sexe donc na mona te ya na sexe te taka tola na ba ombeto moko tola na ba ombeto moko quand même ba ope ba lia te na biba wa lela na te parce que ngaza na camarade ba kenda ko lia na te na biso ba camarade na ngati o ikoza pino vando epelo na ya kitambo na ko na kitambo na ko kitambo pulu ndeni ya to van junior la to van to size space staff to bando bae na sipenza na bina ki babi yo pe mais no ndezana no eza makambo so ba ya no te mwana mbali siko timba te c'est au comate no ngana sala ngota est-ce que ça mutu mo créer no donc mais non mais non bakangela ngo batu parce que bat ba mélange en désordre nga mélange na za désordre ta na mélange na bunda na sala ni te za makamanga no ndezana ba sala ngo ba kiso bat ba melaka no ndezana so mwana okosola ta mwana bebo toxo pese cuillère kosuko so ekita no ya mabete na jamais ba mélange bat ba kufa muta sala diamba pena muta créer diamba na monde c'est Dieu de oignon son nzamba sala ma non c'est naturel olinga pena na ligne ngo pena na frottant na sala ngo bien na bail oui hein na bail na beti bière na meli brain comme je suis à l'aise là que ça vous na papier na olinga non so ezali somba papier plus somba nde noir au plaque ça papier pas mandine faut na matière oui so ta na clip a pululo mona na bail noir nous ça ma bête oui nous ça makamba kitoko et ba concentration et ça pena goût noir sans noir, non kaya, non musique. Moi dans le bango grand star, non kaya, non musique. Ko faye maga na nzemba. Kidiba, Samushoro Kidiba. Et yo boya no abaya boya vrai non ko faut noaler. Pas nécessairement. Non faut noaler. Boya non ko ba. C'est les films moi Jamaïque pas comme ta sesa qui en Jamaïque qui soit tout côté diamba ne Jamaïque zala to sala ngona yepe na dichesse zala na ka wala film asuka to succès na ngana to ka ban pe na bonté c'est pas hier malgré tout le monde a été mettre zala na biso bien et mo pe pe na ndeni oza ki ne ya benga mais ngana na benga ndete mais y a pas chez ça eloko on se toujours la lobby papa masumu oxygène so yepe la beli toi akufi mutu mwana ko kotanga na groupe WhatsApp ya cotisation na ye non peut-être ya kufa liboso nanga peut-être ya kufa liboso nanga ya sali wata ye déjà c'est ça abokelanga bambasu na kufa ate en tout cas na kufa liboso na te ya kufa liboso nanga nzambe autamukili nzambe mutasamukili so ya kaninga na kufa liboso ya kufa liboso ye ya kufa liboso nanga lobaka bwaka lisu ndenge bwaka ka mais so abwaka dindaka so abwaka susuma muli voya da abwaka nete Masia na robo ni amutema pasi za mami ya jalousie hein pour moi na mobali akufinga mwasi te moi mobali so temi ozo babona mwasi répondre ba ba sita te aza très ngai bi famille te na bi tam elonga mwasi ne na bi telonga mwana te na simba famille te ngai lobi na ebui makamu na bino bo ko tsa famille bo sama be
Vous comprenez? Neti mwana soka zui kalunga. Isa pour te kalunga la tata mwasi nae. Akoko zoaye comme pas koko zoaye bupebe ndoi. Mais bozo makamu na bino boko tsaka bana. C'est pas bien. Bozo bomba génération na biso. De bana na biso bako koma na rancune o ba parents na bomba zaki na o. Ya kitoko te. O ngana do baki pona famille ngo wana. Ngana yi famille na ete. Na kota mamba famille comment? Mo wey na shoga. Mais show pulu la zaki boga. Fona tanga parce qu'elle était mon ami. C'est pas du monde soit kufi o tanga ete. O azana ba bien fait na ye. Tozo tambola peut-être pulu tozo na ba cop zaki ba cop na bango te. Mais pulu ndazaki mener. Surtout que comme ba beng de pulu asali groupe ba tokei. OK. Ezaki teke oyende azu cop bengi biso zaki pulu. Non, à l'époque c'est pulu azana chance ebele ko le kebele. Ebele makasi. Oh. Ah mais oui hein. Bah c'est somo bon il a pas pulu. Monstre d'art. Que son nom repose en paix. Bogar. Donc so ba chiko ba cheba ansa ba cheba. Non banana on zo pululu. Eh non zo no pululu. Atoka nyimiso. Atana bakanga band ya noir. Pululu pululu bogar na biso. Oui, bah, nous aussi. Azana couleur à boignard. Non, simbi anamandefu. Anamandefu, babe na Aristote. Pour le soir, le chemise, hein. Ou tel poitrine en mobile. Oui, Dieu a créé les hommes, hein. C'est yo, bon, que nous avons pour le na âge petit nanga. Bon, bah, mon équipe. Nazo musosko aussi, mais pour le na âge petit nanga. Le tout grillonté na été. Ah, na respect na pas épée. Massa na ye. Non l'air quoi en Haïti. Biso na ba jar. Ye bob nga bobino de to bay na so plutôt à l'aise. Da shoga pas de aller. Te shoga mama noa te shoga yuma kuta noa. C'est shoga ba noa te ba ni shimoki. Na ye te vana été. Ye te vana été. Non, même ye bon ye ba ya rien. Abaya ka boki. Kaboki. Kaboki. Mais kaboki. Et la moto. Ouais. La souka habité au Lobadidi. Donc on a kokoloba eza choquante. Oui, sali batu pasi. Nazota mwana nzeba et puis la kolanda na te baba na mike, baba na mikete. Ba mikolo. Ngape na ko bota tata moko na bango te. Na age na bota bango nde. Atabino. Rôle nde ya mama ipela. Rôle mama ipela. Mais na age. Surtout tu vas carte de non, les âges moi ça en âge moi ça en âge moi ça a 2 ans. Et maman ça a bébé. Yo souka âge moi si. Et puis vous appelez moi là. Oui hein, Angelo Jackie, maman, otoke. Oyo kama na nzembo na bwanga bango. Angelo Jackie. Ba no pa ba bina buno melti. Bon na buno. Ah. Bino bolinga ni Michael kuta bota bana mamona na te. Bino bolinga na sa publicité bana. Non. Mais le coup maintenant c'est pas que ça na exhibition. On est national. On est à vanta. Ta on est à vanta. Ta OK qui ça va ça moi. OK qui ça ce que quand on école maman kalunga à 3500. À niveau. Muninga sali Ève, fallait le féliciter. Yo ni ignorant on salarié. Tu OK na poto salarié. École peut ça ba éducation. École peut ça ba éducation. Mais jusqu'aux autres détruire une éducation à baninga. C'est désolé hein. C'est déplorable. Ils ont passé, ils ont mawa, ils ont bon, bango ba préparer vie pour ba kende poto, puis autres préparer vie poto kende paradis hein. Et nous surtout à lobby, ça les concerne qui est. Oui. Yo ino lola ke poto. Poto zelote. Ba tous ko na poto ba kenda sto ouais. Ba kota maman paradis. Est-ce que ba bonga maki? Pour biso pe na Congo surtout ku fite place to kenda te souci ne faisait to kende paradis. Tout le monde elonga tata, kuna ne makama malamu ngozala. Prochainement la bénédiction on peut comparer en c'était na batu mususu. Non, ngana na sala comparaison. Na sala comparaison ya mutu te. Ngana bi valeur ya mutu nyonso surtout na théâtre. Na respecter mutu parce que ngapa ba respecter ngai. Mbali boso yo ka ngaba tanga ngana makambo parce que na côté likalunga. Donc na landika ka souci muninga na nga mwasi ndeko na nga mwasi modèle o afini ngo pe kala. Mon ele kana pe kala. Mais ce que réponse ngo yetango ya ina mwana ndekalunga moni mwana. Alezongi lisusu. S'inspirer. Ah, mais ce que bino journaliste ba poser biso mituna botuna na biso pe mituna bo changer bo kimagati tant yo tuninga question nga pe na baba te na répondre yo bo na répondre yo est-ce que na fingi yo aga pe si la raison bino no so ba hypocrite oh mais ce que pe si la raison il est pas hypocrite hypocrisie si la ba tout ça hypocrite na autre ba vivre na it bo nga na vivre na ça hypocrite ni na za besoin senga mbongo fana ke senga parce que na lia za mbongo lekanga ya o ipela o chichi oui pela so na pierre na kina bayer na locataire na ngabia kata na moi opesa ngai ngai tika na ba locataire na ako futa tenga mama bimaka na ba nyonke na tika ndako nga
nasala ngo nasala ngo me nakomikumisa te nakomibeta tolo te lokota déjà nga kuna kenda kozwa mbongo te natindaka bana balocataire na bamona nga te omona nga nini nga azalaka na besoin mbongo yo vano kaka so eloko ebebi obengi nga na otindaka bato baesala mais silencieuse mais oui tokosala lolendo te nga abengi ngo bavanité eza bilo ya mokili soki bato bakokufa baotika ngo combien de fois nga edo eza nango eloko te na poto non nga naza na problème na ye te naza mpe na moto na kopelisela ye te eza ke non azwa mayele azala mayele ayebaki baswana na basi te bafinga mwasi abetika moki abenga vie Jani Fay ajenayosani aexplike nde mambo sala na chic choc asala ngo ayebisa bango baza bavie na ye ayebisa bango Jani ayebi o epela Jani ayati epa na biso Jani ayebi mama na ngai papa na ngai amona bango en vie peut-être ye amona bango te asala effort ntango akoyebisa bango bango mpe bakoyebisa bi te epela toyebi na mambo wana te nga bato bayebi nga baza nazwi temps ovanda na bato na tete bato mpe bayebi epela bayaka mpe mpa na biso bavanda mpe tole topase journée baza videola aya mpe mpa na biso videola ayebi mpa na biso makasi ayebi fami mobimba balia mpe bakokotiala mwamba balia mpe bakokotiala mwamba eza nde siko mawa eza mpena souci parce que mwana mobali so azotelemela basi boye seke aza esu mobali te mpo sa mwasi ki mobali eza te mwasi nazali na kati ya ndako ya mwasi so ntango afinga biso toyebi te kua combien de fois ofinga mwasi na ye nga kokutana mobali ya monoko bongo te quelque part mpe monoko ekozala nango solo sans chingom mpo maloba no ezobima eza ya kitoko te eza insolent mama nde abotaka mobali abotaka mama te comprendre donc mpo na nga na problème na ye te nga nasalaka oyo nakokaki koloba kointervenir mpo na ndeko na nga mais lokwa ye alobi mpo na nga ça lui concerne ke makambo to alobi nayebi eloko te nabundisa bato te naboma libala motu te ya pire vie na ye te ya pire vie na ye mpe te nayebi ko pire vie yango yaloba te donc nayebi ye te na makambo na ye ta niveau Yolande tala niveau olia asomunga te na vie na peut-être ye moto abwakelanga maladi ya tension yango nalia amunga te maladi ya ta yo kutu osango bieske osala yango yo olembola momi no oseki seki ya danger nango eza danger te ezaka gu mobali fo kota mwasi no cave eka bien eza mamba bolingo eza mamba love basala yango na love botongo baloba balobi non ya contre bible te balobi sie bonbon chocolat si bonbon chocolat sucré foliaka ngo eza nzoto mwasi na yo lobaka chocolat nango bien te onga balianga oui on me mange ça c'est la bouche non yaka ndenge olia mbangati oui yaka goût fort surtout so mobali alingi yo omona mapatate osima mapatate eza makambo tala na minute oyo dikidiki taka mopa walela pla wana niwana eza pla moko mayonnaise la mwamba no non en tout cas na biso mobali akoma place na mpona mwasi na kakakai c'est vrai noko vrai noko maintenant bafonoko basi bakima bango je te jure nga nayebi so mwasi siko mwasi mosusu pa koyebisa bamosusu bamona yango te kasi mwasi asali te mwasi akozalaka sali te mwasi il faut être propre ntango babaka mwasi faut aza propre kasi propre na elongi non mwasi so olamungi na ntongo ntango okeke na douche première soin fo banama osukola nzoto ya bamwasi yango nde nzoto ntango mwasi nzoto yango nde nzoto o maboko nzoto nde yango wana yango nde eloko babalelaka mwasi yoka babalaka mwasi mpona liso yango nde babalelaka mwasi mais lokwa tosala émission nango te moye tocontinue te mpona koki koexplike yango nde makambo makambo na mbeto kosala neti nga na mbeto koya nono bajete nakamungala na mutetela j'ai des personnages koya na bajete fo koya bien nasumu danseuse donc napena bien taillé Mamutu is good. Is good, my yours. Nous sommes arrivés à la fin, ma belle Péla. Mot de la fin et puis ma dédicace dans votre cabana. Donc vrai noko, on dit conseil. So ça la moté. Obuka na tenya tango.
Nyata un vrai plan. Chape nanzele. Ah, tu peux monter nzele na soula, te tinara trop na douche. Petit lavara mingi, moi so laver trop moi mulunge mukela. Ba chaleur pas kota moi. Et puis moi si faut là ta caleçon mingi te faut tirer mon pépé les caca. Robima mon pépé. Non. Au contraire quand on là ta caleçon là ta cycliste zo kanga moto chauffage on épée ça microbe. Faut mon pépé za la nanzoto, faut mon zoto za. Eh, tiki pena mon pépé nzambe ko ta ezoleka. Macambo. Ba dédicace épée là. Ah, comment dédicace comme ça non bon c'est comme déranger. Ça t'a dérangé le cœur? Non, rien. Même des poumons. Mais ça va bien, comme le quoi on a débit. T'es là Ah, vraiment merci beaucoup émission les Kitoko donc Batunyo surtout bosepé là maman épée là. En tout cas, son alobi mabe bolimbisanga. Mais nazande na kanda te nazai na kanda makasi voilà donc maman Clarisse Kachama na Hollande maman Kitsa Mutema za milama ya maliba bana folio kile bango mako limbisa bango mizu na Bella Belgique mona Belgique bino na bango ba pene yo kutu mona bango bakenda bulo OK 2 minutes masa na ngamoko 2 minutes ya bodo mobala mukuse ya mbija tonda yoka poitrine bongo nde mibali gauche kota te dendi wa 2 minutes na sepe na acte na opposé na poto balobi ke yo batu yo ata otumo li bango baloba te bango ba ozeka bana basi mpe ba yebi bango ba basa kuma oyebi na yo ah na olela ngo mabe kutu fort soit ça lengo boyo betanga abetanga oh yo na liko fini na ngo beta mama ba ko mo lekisa pe epela merci ya betanga mukolo ngo ikoka bo tshaba camera mama na sama bele mukolo ngo ikoka ngamdu no babeta te aya ngano babeta te oleka prenza mbe babamba pete bakoisa te na se na bien oleka prenza mbe ngai grand fona la ndiko ya prenza mbe osoka mutu da komwana après Nzambe. Ah. Na mutetela. Ya biso za makila. Ya biso za makila nzoto. Batika rando nokite. On a tetela kema fumbe. Yo kaze lobini nga mombu nete nga zoba nete. Nga na hotel mané oje lo pakelo. Ochanga na sa tumkona na se. Akafaza shiri nonot. Masia na rabon moroto ko sababi ya José Mampuya salon José Mampuya akenda poto banda 1985 ngazi na 11 ans ti lelo ba yibi âge na calculer yango âge na ngazi bon âge na bombelo na iso de na 85 na 11 ans de ti lelo salon José Mampuya za la na Londres et ça la kaka il futa ba Jean Pierre ba rakuna tout le monde ba fidèle quoi ba Henriette Mankela asala ka kuna banda kenda poto asala kana salon José Mampuya tout le monde peut Naomi Mampuya na problématique te noko et puis la moi ça nzela mino fia calme na chogue comme ce que 2 minutes il na 2 minutes pe simba raté ngana e mamu na bango te simba ndeni kasi mutu malamu bazala na batuti mutu foza la be poza la na ba camarade ko kabana ba camarade za mauvais signe comprendre hein na banzo yoki vient nga moko Adrissa motomètre ngwanza mais bon retour au Congo hein via Adrissa za na Congo ba ebité bozora mbela via de na kini osko leki via Adrissa motomètre ngwanza si batu ba bwaka ka epe la mutapesa batu ba bwaka e oh ah undi matin hein batu be ba bwaka via Adrissa motomètre epe la de petit na NDP là comprendre hein mais so ezaki mutu na bango bande epe la bwaka ate mais et puis parce que pour moi mutama un peu bazwaka badamaka donc quoi via Adrissa motomètre ngwanza maza bango surtout boya babusuka pe no yate sexy roba ngoni ngani zoni ngana te mbuma bele te libele moi zifuza na mbuma na kati borezanga mbuma yo melise zoko ya tendeni kako ba melisa na nini na kala inga kala technique potika moi chérie non te ya moi ça kwesa libele te moi s'il faut libele zala so na kanda libele ndeni nganaka il faut libele zala tout le monde il faut libele ne makambo ya omoni moi si so na libele ta bomi mobali libele o pe zana makambo lisusu na mbeto
nazozolinga makambo mbetu mingi ya yo ozotantenga na batentation lapidaire la moto nayebi se libele na mbetu eza su makambo bongo papa watya coussin api oreya papa atie tete alali mwa chaleur wana ezotya esi po akende eza pasi barata bato bazosalisa bazotya basinicole botya basinicole vaza mwa forme ya libaya etelema surtout misi lolo na lele na poitrine mabe akatisa te ezaka bongo mwasi fe libele bon libaya ta evanda oyebi après age mo boye komaka mabele ekauki nzoto ekondi sikoso libele te libaya ekomi te makala kwa mobali na tolo en tout cas bandeko na nga na seki bino te mais eza ndenge nature nzambe asala motu na motu na taille na ye mais libele esalaka bien esalaka papa kitoko libele esalaka nango bien ezalaka gufu patience mukendi de longue jambe en tout cas bo comprendre ngai moto osala une émission moto azolukanga baproblème de longue jambe pape yo mukendi la patoche oyo mpo koyesu na libanga na ngai omoni bino kaka boye patience mukendi de longue jambe fi ya pembe akaya dessin molai ya mbiji mukendi patience wani wabalengela wani mema non en tout cas na sepe makasi na bato nyonso bala ressortissant de kingabwa bao nyonso bali banda mboka na yebi ke bosepeli te bayebi ayi te ke nazalaka na famille ebele koleka bango mami lodama josé lodama michel lodama wana baa bandeko bacousine na ye pela propre bana papaleki na ye boyebaka na bino te me bobeta bon matolo moni sikoyo okebeta matolo epa mami lodama ozwa te obeba na ndeko na ye akila faute totikaka bino bolia parce que bino bolikaka liboso mpo bino bowelisaka bino boza bino famille biso bozwa na biso kaka tozwaka na ndenge parabolike mais sikoyo okozwa susu te kope ebebi osepela te omake ndeko ne vous comprenez donc eza kitoko te na nsini na conseil pena en tout cas c'est pas bien esali bien te esali mabe kofingaka mwasi te mwasi bafingaka te ofinga mwasi na public ozwe le temps operdre non un message mpona bamama donc bamama mpenza basepeli te bamama batelema te bamama en tout cas nazosuplie bino pardon nayoki ndenge bosiliki poto nyonso belgique londres paris poto france basiliki Christelle Bafossette asiliki oza na service Christelle Bafossette abi hier apoto na une semaine deux fois sikoyo ya oloba nini mwana botama na poto aka kini deux fois na semaine Christelle Bafossette agence oza na service utie lelo lobi tozwi asiliki passeport etonda sikoyo kutu moto ya na banini bacontretemps kitoko te donc bamama mpenza bamama bokitisa attention eza nango eloka mokie koleka kaka malgré mwana aza impoli amanke bato soki toyebi tofina ye makasi ya kozanga ndenge mama ya mwana père de famille c'est moi la mère mwasi na ye wana mpe aza mama mwasi na ye aza mama mwasi na ye eza efa pesa ye conseil parce que maman aza wana mpona kosunga famille nga nalobaka maman c'est le député de la maison c'est le ministre de la maison maman nde azokipe papa azaka lokola bébé azaka lokola mwana donc maman nde aza député de la maison oyo nyonso etali ndako se maman so owiti na mosala oyo okotika na porte oyepa mama des fois banda kolongola sapato banda kolongola elamba atya okimi apesa alaise akiti moral mama mosusu oswana na mosala apesi mwa tete okitisi esprit après bocontinue journée donc mosala mama yango wana msala mama yango wana vraiment bamama tolimbisa bango babana babungi mayele esali bien te esali soni epesi bavaleur te conseil ngai napesaki tala ndenge eboteli ngai makambo mais soki nayebaki kozala boye ngai napesa conseil te mais eza kitoko te nzambe alimbisa ngai nalimbisi yo na makasi na kolimbisa mpo nazala na posa lola na makasi na kolimbisa mais moko mosusu bosutuka mpe epelaka wana na belgique bomona mpe ka epelaka wana penepene na bino sikoyo boloba nini mpo biso oza peme na njili ngai aza na kinga bwa njili ya penepene na nsima na nga nakokota nzela masina makolo rai na okóma na aéroport nakoya mpe na ndenge fraud ntongo osutuka moyinga kuna obani nayeka na kindoki merci ebele na prophète nkonde paul dominique tata milimo mpo yenda kitisa esprit calme soki naoloba boye parce que liloba ese ekota ye na nzoto
liloba esekotaka esala ya misala ebomai nyonso to ya kanda naoloba mpona na kanda te so na kanda bato bayebanga bien ndenge na ndolia pilipili na otika eloko te mpona simba eloko te oyo ayebi tosalaka na ye aleka osa témoignage oyo ayebi mwasi na ye na bima na ye aya kopesa naloba yango ayebi mwasi na bima na ye soki mwasi na ye aya kopesa témoignage soki mpe mobali abi bon lelo nga namoni yo mpe basi baleki belinga mona yana yo moko yaka nanu bongo kepesa sango nakima nini lelo naokima te nga na mesa moto masanga te so oyine esprit mabe soki oyine eti kaka olianga okende bonga na moto akosa leka te nga na moto akosa mwasi fatime te nga na timba loko alibenda drapeau nga ayuma te bongo mwasi anwalaka yo ozwa ye nyama okozwanga buguru nga mbendre te nga timba fort na timba navana na bamokrekese ngenze mwana timbela bambwengile kwa ngadiadia nga za yuma tala chic choc loyenge donc nazani na bakalite na nyonso na chic na choc na loyenge donc koya na ote koya ote pela moko buguru keba na oleo 2 points keba na oleo 2 points 2 points pena sir abu yo zwango ni kwa lipa manteko fele ngane na oleo to bete no la carte da de chelele pour joker de chelele te joker de chelele aliaka de chelele aliaka joker de na joker ya wana beta te de chelele bima so abimi ukatani abuka mabe. Nous sommes arrivés à la fin. Merci Maman Epela. En tout cas, merci beaucoup. Merci na balandinyo surtout beau s'abonner massivement. Maman Epela na bino za toujours. Merci na batbo pe sa conseil na landa bangote. Merci vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment, merci Olimbisa kaka. Et le koleki kolimbisa ezate, le koleki tikezate mais to pe sa bango maloba na chance na micro baloba na bango parce que bazaba tchakou. Ah, tchakou lisusu. Hein? Tchakou c'est un blabla non? Chakwa loba ni makambo ya pas ngane maloba te anso pa yeto lwa et puis toi wa nga pena na kinga ban sa ibi adresse bien nga ban faire fond na fin fond nga na bilanga ngwele côté wazeka loba on va vous appeler na ma ngwele na kapena bilanga matembele ya pondu na micho to kataloso so lona kite ya osenga na opia ngai na salaki na lona kana futilar na mabele mama tikilanga na ngwele ndenge za boye na ngwele ba ote koteka ngo bateka kyango honorable jikoko boyi bakoti mangama ba pani babuki banda bazongisa so babilanga na biso c'est que dans l'avenir comme mapango parce que tout na ba basomba kuna banani o basomba koleka na mai ya ngwele boye ba basomba isomba banani soko sombi kuna ba okoti na quartier mo ya batambongo sunga za na bilanga yo za na muto na lesa la nation. Ne blague pas avec moi, monsieur. Hein, monsieur? Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Comprenez que c'était Maman Epela, tout est bien qui finit bien. Son numéro 2, tu l'as vu sur mon pénacé pour vous bengayer parce que tu belé, retrouver pendant ba contact avec Maman Epela car on avait pas Epeli sur la moto, bengi et trop, tu as numéro néona, mon tunnel sur peut-être bon ça contact. Na Maman Epela au bengaye et à la fin. On peut clip clip voilà émancipation de la femme. Émancipation de la femme. Botalango ça là très bien. D'ici là, je vous dis un grand merci. Merci à Francine Ekofo Francine, famille Aigle depuis les États-Unis, papa Chris Aigle, ma maman Joyce Aigle, malgré mon boxing en habité, qu'est-ce qui se passe? Et grand merci à papa Paul Fekipo, ma maman Nathalie Fekipo, clin d'œil spécial à toi. Et merci infiniment à Gaël Fundu, maman bonheur. Et je résine à la merveille, moi, ma mamie, Shekina Vumbi, qui te coupe taille, qui te coupe $, à tout seigneur, à tout honneur. Boss Yannick Chamba. Godson, patron Bogos, Bazouagnon, se battre la rayo. Nzamba Baxela, open de belé quoi. Ah, maman Milien Zemba, maman Likelemba. Il y a tous pépélé à Métolo. Ah, Kin. Aza Kin, quoi. Maman Milien Zemba. Anakin donc ça va séjourner qui toko maman Likelemba. Tous pépélé à Métolo. Métolo. Alba ina olia mutasuka. Ah, ngapena na liete maman. Te oh, yo bindi la de avant, nga olia nga mutasuka. OK. Nga lia mi moi suka. Ah, yo na Likelemba yo mutasuka. Nga mutasuka. Mais maman avait boté en 8e. Maman Milien Zemba, motema tous pépélé à Métolo. Bon séjour à Kin. Ça allait vraiment bien et lui j'ai Kabouikou 3 fois star.
Gros bisous na yo. Vous appelez belé bateau. Maman Nana et fille, planète Nana et fille dans Londres. Ok. Ouais. Donc voilà, bateau nyonso bolinganga de partout, Malik Arafat, Willy Claude Djama. Merci, portez-vous bien. Les vrais zéros de Kingabo, bah ressorti ça Kingabo, penaba na Kingabo ma belle maman. Na bi ke bo tombo ka me bo chance. Voilà. Yeah. Kingabo to pesi bilombo. Bye bye. Limité pour appel afin à limiter. Bana limité ba quartier présidentiel. Et la présidentielle ou bien résidentielle. Et la résidentielle, industrielle. Qu'est-ce que tu as la présidentielle? Bye bye. Le voisin du président. Bye bye. Je suis le voisin du président. Je suis là le voisin du président. Ma voisin pas Fachi. Ouais. Bisous. Bye bye. Yasika Eyi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzambe na nayebi te siko shuka kolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka alobi ti na yo tino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye fimbo. Napesi awa. Opiso tumu na pata telefone. Biso ba biso mbongo na nzela. Kama yeye kutengeneza mbongo ya mwasi. Yeye na mandeto ndio kwa barabara. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo batanzela, botikela bato nzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikela ngo FBT. Misala ne Kazinjo. Akemba e. Koko che. Bazui. Soki pe kona ba che. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Ya mami. Tokiei. Moyo
ashanja bomoi nanga lolenge ya kozala nga sae abongola bomoi nanga oh yesu yo Masumu nanga ekomi lokola ngola tambe na bomboye yondo limisaka nga pe yo petolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya semo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo nanga bato basuwa bomo nde biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kasi nela
kanda nalingomba nanga nalibota nanga na mboka Kongo Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore un commis à sans périque, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.